even know our country, Democratic Republic of Congo. We here as people to stand up to tell President Donald Trump, to tell that criminal who called himself our president, the Democratic Republic of Congo, to leave now. Mpote bandeko lelo na tuekola na Lydia tokobeta lisolo ya mawa mingi concernant ndeko na biso ya mwasi africaine, nigérienne, kombo na ye Zainab, aza na 37 ans, mobali ne ya Denois abomi na Nigeria. Na ndako na bango na Nigeria. Abomi ka ye mote, mabomi na mwana ya mwasi. Eza vraiment loko ezopesa pasi pe mawa na motema, mezali conseil moko ya munene pona biso nyonso. To yeba ke libala ezali kaka te pona bato bamona ke oza marié, eza pona protection na yo, eza pona esengo na yo, kimia na yo na ya famille na yo. Donc ndeko na biso Zainab aza na 37 ans, mobali na ye Denois to Danish aza na 53 ans. Tale kaka différence, tale longi mabe, mobali criminel, alongwe na mboka na bango ya koboma nigérienne. To kanandu isolo na kati. Mwasi yo ami bengaka Alize, right? Alize, I think. Yeah, abengaka kombo na eza Alize. Asala abanda ko sa musique na Nigeria, ina bando zonga popularité na ye. Azaki na mwa batu be bandola na musique na ye. Non, eza bien na yoki musique na eza bien, eza musique mwa bien. Mais eza kaka mawake akiko bala mundele tala sikoyo sort na ye. Ona bika teka ba mindeli mbasala ngo batu mwindo pe basala ngo me ba mindeli eza na makila na bango ko boma batu ko yina ko sala tu ya mabe e uta pa na bango baza na makila na bango fala e bango a evitant na temo ba article mibale article zolobela ndenge bakutaki ndeko na ya mwasi ya 13 ans yenda yokaki vers 3h presque 4h du matin à jeudi wana le 5 avril 2018 ayokaki ndeko na mwasi azali koganga akengela moni mobali ya ndeko na mwasi azobete mutu na mur. Mais selon la police balobi ke nzoto na ye on dira betaki na chambre a benzi nzoto neti na cuisine atie mwana likolo ya mama na ye pasi pe mawa. Na tangi pe na article moko na article bon la police alobi ka moni ba bruise bruise nzoto mobimba donc violence donc abeta ki eti na liwa a étrangla ki pe na kingo et tout mwana nde ba bimisi ba détail te ndenge nini mwana kufaki mais eza pasi ndeni obota na mobalo abumi na yo na mwana atiki bino wana abengi pe même pas la police eza pasi biso ba femme africaine surtout zui tant on a été à comprendre que mundela za ennemi na biso surtout zui tant on a été à comprendre que ba mindele bazana pona ko bebisa ko boma race na biso bazana pona ko détruire biso po ba silisa biso na monde balingi biso te soki to zui tant na ya ko yekola ngote ya ko réfléchir a ngote ya ko yeba ngote to ko sila kaka boy surtout bino ba swellers bino bo bimana ba mibala mindele bo sila kaka boy po baza ba criminel musana banka ko boma ko détruire ska nyonso ba kenda ba bebisa toujours ba mimara jamais bonheur faut bozwa leçon boyekola. Mais en général, violence envers la femme, ils a toujours eloka mabe. Même envers homme, ils a toujours mabe. Mais là, on a remarqué pour la biso ba femme africaine et belé to tolera ka violence. To tika mobala beta ko na sala bonin na botine déjà na ba na to vanda. Non, au côté na bolingo pour na ba na te, au côté na bolingo pour bolingana bino mi balé premièrement. Donc faut qu'on pense na bonne santé na yo, na kimia na yo, na sengo na yo pe. Soko ozo penser na ngote ye wana peut-être alobe pe même chose tala yana kufina mwana na ye o peut-être abaki na zonga kana libala po dato ana mwana fo mwana ngakola na ndako ezana papa na mama tala sort nango mwana batu innocente mwana kitoko Petra akeika bwe eza vraiment passé. Donc biso ba femme ceux tozo mi protéger tozo se protéger te tozo mi batela te tozo so conscience wana te ko yeba nana ennemi na biso nana ennemi na biso te ndenge nini mobali faut traiter na mariage ndenge nini faut na traiter mobali na mariage te uzala pasi mingi ozo mone uzala pasi mingi na tangi na website moko boye on dirait ça qui punch.com eza une website ya ba Nigérien papa wana testifier que non mwana na ye mobali a déjà betaka une fois amema etina koma mwana nazongi na ndako mobala azoyaka kobondela eti ba réconcilier mwana zongi mais papa naza malade mental ndenge nini yo papa africain otika mwana na yo mundele
abetaka etina point kotina koma elaksi liwa donc abima kinzamba ke ma pc deuxième chance yo siko botole na deuxième chance wana ndenge ni okotika mwana na yo mobali azo torturer azo beta etina point ko na koma azonga susuna ndako mobali wana mais papa na za criminel ye fois qu'il est prison pour participer na liwa ya mwana na ye na ya nani ya petite fille na ye eza normal te ndenge nini otika mobali o abeti mwana no tina point mwana ko tina koma donc akomi presque na liwa otiki azonga donc toza toujours na complexe wana ya infériorité wana que mundela za nzambe mundela za yesu donc soka ye karatika au pc comme ça ou garder image que ba mona ka mwana biso balena mundele mais problème wana eza très grave na communauté biso africaine na communauté na biso congolaise na communauté na biso africaine ya ba communauté na biso noir eza grave so zaki mobali nigérien mtasaka ke lo abona assuré que balinga balinga zonga mais pour zaki mundele bazongisi to peut-être pe benge bazongisa o non zonga ka obatela libala na libala eza pasi boboti déjà mwana vanda na yo siko emeni mwana batu na liwa eza pasi pe mawa en même temps pe na profiter ko beta lisolo ya ndeko na biso mwasi kombone Linda congolaise mobali na ye aza na 31 na mwasi kitoko akufaki na hémorragie interne mobali ne Francine Mbouyi o basala ni ka mariage à 2 ans a beta keti na point ou akoti hôpital ayo kufa na hémorragie interne kaka na mois uto leka ya mars ya mois ya femme eza pasi komona mambo aboye ya biso ezo se répéter heureusement tokomi na nini internet ke tozomona ngo na internet esalama nango bane na bane ba siècle na ba siècle po ba lobila ngo te il faut esila biso ba femme faut tozwa responsabilité à vie na biso oza rester na mariage ata ba parents ba bondeli o ba bati oppression ba bino zonga kaka il faut telemila yango potango ko zonga eza suka liwana mobali jamais kozwa maboko na ye abetaka yo soki mobala komi na point ya kobeta ka na point okota na koma tozo hémorragie interne aza mobali o aza na besoin opesa bolingo na te aza na besoin ya respect na yo te aza na besoin ya considération na te aza na besoin yo vivre na ye te po aza criminel donc biso basi tozwa leçon na ba incident o esalami mibale oyo non seulement botika ba mibale ya mindele po baza mibale na bino te ezala na mobali no mutu mundu ako respecter ako nourrir non kaka oza na mbala mutu mundu mais ana mobali ako respecter po ako nourrir po ako lingo na bolingo solo po bolingo ça n'est pas et c'est pas égal na violence bolingo la sito no abeta ninga ka mbata to likofi lelo ko banda mbata lobi likofi lobi kuna sabo avant ye bango koti koma avant ye bango okufi vi na wesili libala ngo potika ngo au continuer aka lingi de mwasi mususu la fi continue to azongi na mboka na kuna na Denmark ake evanda na ake continuer vi na ye yo siko perdre vi na yo kaboy ni loko koka ko éviter ngo simplement faut ko éviter ba mibalo baza violent o vandi na mobalo remarquer ka so tia yo maboko azo bet azo zwa liboko na zo papolo mbata azo beto makofi okango na kingo tika mobali wana ata boboti ne bana 1000 je m'en fous tika mobali wana pour un jour ko tika bana 1000 wana ou bien ko zona yo na bana wana bomi bango et o perdre vie na yo pamba likola libala laxité ke za lola nazala ka wana ata pasi to minyoko bien sûr bozwaka nini pacte wana ke bokozala wana na esengo to na pasi mais ne pasi wana laxité ke mobala beta ko kota na hôpital pasi wana laxité ke oka oyo beli to mobala ya beli to musale zate to bozana ba problème mike boko arranger violence eza inacceptable biso ba femme ya diaspora biso ba femme africaine partout dans le monde faut tozwa décision wana to telemelango laxité ke poko mi mukolo zo luka libala eza pasi na kota ka ke sa elote to po moni bat nyoso ba balungo welisa libala non violence égale violence et laxité ke bolingo zana wana fa beta yo pour sentir que aza jaloux to alaxa ke azana bolingo non telemela yango kozela te za trop tard kozela te ndeko nanga mwasi ezala yo nalingi te na beta histoire ya yo nalingi te na beta histoire ya ndeko nanga mwasi mosusu yango wana bokeba mobali aza violent mwasi aza violente faut kotika ye na yo kaka pe ba femme mosusu africaine ononga lingana nga mobala beta ngisala nga bien eza normal te soki ndeko mobali soki oki mwasi azolobelo abongo nonga na linga mobali nga beta ngisala nga bien ki ma fi wana to femme wana aza un problème mental ana besoin aide aza besoin que kuta na ba psychiatre baba aider aza na problème mental eza normal ata mokete ko ki jamais ko tolérer muta beta yo ko ki jamais ko tolérer ntosu jamais ko tolérer yo beta yi respect de soi eloko nyonso babongisa ngona malembe babongisa ngona ko solola
elakisi osimba mutu na nzoto elakisi te osimba mutu na nzoto mpo non seulement osimbi mutu na nzoto ntango obomi ye makila na ye ezolanda yo makila na ye ezolanda famille na yo peut-être yo mpo koperdre vie na yo koke na prison mpo na libela to bato mosusu bakoluka yo baboma yo mpo bomi mwana bato donc eza bien te soki relation ezomarche te botika koforce loro moko te oh non eza ka po amela masanga yango wana ndeti nini excuse oyo mobali ya alize to zena na Nigeria alobaki ko non amela masanga yango wana non masanga elakisi te ke violence drogue elakisi te violence kanda elakisi te violence faut koyeba toujours kocontrôler température na yo faut koyeba kocontrôler bakanda na yo faut koyeba ndenge nini ya koaborder eloko na ndenge moko ya kimia na ndenge moko raisonnable ozoblige osimba mwasi te ozoblige osimba mobali te oza oblige obundisa moto te donc biso basi biso bafemme tosala attention bazoboma biso mingi pa bamibali oyo tolingi oyo toprotegeaka oyo tobundelaka oyo tolambelaka oyo tolalaka mbetu moko oyo tozobota bana fo tokeba ata boumene bambula ebele ndeni ndeko na nga mwasi sala attention sala très attention surtout soki ozokolisa na bana na ndako na bamonaka violence ya bongo eza exemple ya malamu te vaut mieux ezala célibataire moza na kimia ke oza na mariage oyo bazobeta oti moko mosusu se retrouve okufi donc conseil na ngango wana na ndenge namema information oyo tozala aware toyeba makambo ezosalama na monde makambo ezosalama na afrique eloko ezokomela femme africaine topesa femme africaine conseil ke oza na relation oyo eza na violence na kati bima noki avant ezala trop tard